Moninga malamu ayebanaka na tango ya likambo ndenge bandeko ya association Nkundi ya Mbote na département na bango ya Amatu. Association des mamans Atu Matubwana bafetaki 6e anniversaire na bango ezalaki mokolo ya dimanche 15 août 2021 na kati ya cité ya Mbanza-Ngungu. Na occasion oyo nde bazwaki cadeau ya malamu oyo utaki epa ya gouverneur Atu Matubwana ba Kongo ba machette oyo epesamaki na maboko ya Messe Flavien Kiulu pe remise officielle esalamaki epa ya député provincial Diomindongala. Esalaki esengo mingi nde ba mama ba prometaki ete biloko oyo bazui bako bandana yango musala na Nzela ya route de la passion. Nde na mokolo ya le 18 août 2021 ba membre ya association Atu Matubwana batikaki cité ya Mbanza-Ngungu kino na mboka ya Mpemba 17 km à pied batalisaki volonté na bango pona kosala misala ya chemin de la passion. Bandeko boye baite Nzela oyo ekobanda kolongola biso na cité ya Mbanza-Ngungu kino na secteur ya Ntimanti, précisément na Nkamba Jérusalem. Na mokolo ya mercredi 18 août 2021 ba membre nyonso ya association Amatu batikaki cité ya Mbanza-Ngungu kino na mboka ya Mpemba batambolaki 17 km à pied pona kotalisa bolingo na bango na nzela oyo ezali kosalema. Ba mama ya Amatu balobaki ete nzela oyo ezali kaka pona bakimbangiste te kasi ezali pona biso nyonso. Eza ya biso nyonso donc bana ya papa yango toye ko réaliser promesse o to pesaki po banda biso ekimbangiste ke tokoya mercredi na nzela la biso oyo mutu nyonso azosala. Bakongo wana il faut to inaugurango na Nzela ya Nkamba po ezo apena puissance ebotera biso mbongo to samusa na Nzela o papa Simon Kimbangu abanaki kotambola makolo kolongwa Nkamba pe akoma na Mbanza-Ngungu to moni ke Nzela o molimo santo atambolaki ezali Nzela ya mapamboli. Bandeko totikala simate pona likanisi ya kitoko boye uti na Nzela ya kimbangiste kasi ezali pona kosunga communauté mobimba ya Congo central en particulier territoire ya Mbanza-Ngungu. Atu Matubwana, gouverneur du Congo central.